Mbote na bandeko na biso nyonso balandaka biso na chaîne na biso ya Flairmont HD. Ezanga molobeli na bino Pelé Tanfumu garçon de disque kande na lobaka. Toujours toujours continuer l'émission a toyaka na vérité a toyaka na bosolo awa na Flairmont toyaka pona ofinga te. Merci na beauté image, merci na idino image. Na sima caméra na nga naza bongo na yemoko de Mbowembo mwasi ya mandefu. Naza déjà invité na nga na kata plateau. Merci na Guy Massamba, Véro Kirizetikir, Christopher Mandiang. Lobaki na yamba yemoko Papi Volcan. Kombata atika to azo continuer. Christopher Mandiang ou Diogo Mtatinda yanga na yamba. Na to sika ndengo lobaki. Papi Volcan. Bonsoir. Bonsoir. Pelé Tanfumu. En tout cas, merci d'abord de na benga ki na téléphone pour respecter nga. Nga na komi moins retard mais yo komi. Non, nga me remercie na nengo mbinga na plateau na. Déjà ko inviter mutu na plateau c'est que considération za makasi. Na zone ça sincère wana. Ah bien sûr makasi. Papi Volcan na lelo na yambio moi ba question za moi mingi. Lelo combat ekufi na poto. Tolo bake combat ekufi parce que ba musique ezonga, ba église ezonga, ba pasteur ba komi ko ya kotea, ba musique ezobeta nango et komi nango normal. Par rapport ya ba respect à lelo ba musicien ba komi nango. Na ya kala. Na ndenge bolingi ko bozongisi musique na poto. Différence ezani entre na makambo. Na metokolo bateke kombe kufi. Koma ngai Papi Volcan na bandaka yango te. Bandeko pe to bundaka na bango ba bandaka etumbana te. Etumba o tokutango départ ba kulutu na biso ba Simon Kimbangu ba ya Kimpavita tokutango départ ba Lumumba tokutango départ ba kulutu belo ba bundaki po Congo ezala Congo même la France to vandia ba continue toujours au bunda. L'opposition en France ça combattre. C'est tout un combat to ko battre combat kofi. Et puis Batuba confondre les combats na biso na ba musicien te. Combat na biso contre ba musicien te. Mais ils qui vraiment presque musique. Non, parce que bon arrêter qui vraiment musique. Oui, ko bloquer ba musicien c'était tout à fait normal, il y a quoi arrêter distraction na kati ya communauté pour battre quand même prendre conscience ya makambo ezali ko le kanakati ya mboka na biso. Mais combat na biso contre ba musiciens au contraire to bundila rapé ba musiciens on a parce que la plupart ba musiciens congolais ba kufa ba pauvre place ba yebi ko réclamer ba droit na bango te ba droit de terre ba nini donc voilà. Mais après ceux qui concert ezongi et zongi na ba norme ndenge to lingela guité mais zongi quand même sauf que ba mafinga na ben sanité likito na bato bandeko na biso ba musicien baza ko memela biso na et voir même na mboko yo autorité ya mboko yo ba komi ko pesa biso raison avec que non ces gens là avaient raison ya ko bloquer ba concert mais bon tout ça on a pour na boma pe culture Congo te parce que la plupart bato ba to bomi culture Congo mais lelo na yebi ke bato bazolanda biso ba omo ba ki ba combattant na bazaki na raison. Est-ce que ça signe que bato babadio pe sabino raison et belé bazo pe sabino raison belé pe bazo benga donc ba vérité au boké tu as ko le bezaki na ngwa solo et boké tu na vérité moi lo bata boké tu sais na aventurer papa boké tu na vérité moi lo bata mais lit ya lelo tozo mona casque ye boké tu kam tatikali na pomba bino nyoso bo lâcher na bino botiki na bino minduki na se donc timi koti na ngoto loba ah boké tu as na chaîne na ebokoto. C'est tout à fait normal une fois le barapo ba vie ça les ma ajo mbongo na nga invité na plateau na yo répondre bien sûr parce que soki ngai na dalaki na chaîne na ngai na nga na sani nga osala na nga na banda koloba tous les jours mais nga na zaka na chaîne te yaza na chaîne bokoto et puis so bolandi makambo lo ba kuni za makambo za nzela te ndeko na yo azali ko kumisa baneko pese mbongo comme rebelle Laurent Sokoko comme rebelle angolais a comme rebelle mutu ya nani ya bokecho. Donc, ils comprennent que la bande, moi, il y a ma fille, va aventurer. Donc, en tout cas, bon, moi, la personne, je n'ai rien à voir contre lui, mais sauf que Bolingara toujours au catalogue des combattants, non, c'est un artiste engagé, na katia combat, aïe, poème,
tozela toujours banzembo tozela pas cha date comme ça tokende pe kokota concert na. Merci, mais le lot ozomona na Congo, est-ce que Congo ya président oyo aza sur place na oyo te koleka par rapport ndenge mboka ezalaki, parce que tokoma mona dirait ba komi ko menacer président oyo aza sur place oyo tobai ke mwana mboka aza pouvoir, mais on dirait azo kokaka ata aza bloqué. Ni les autres considérer que mboka kurezate maezate bambula yumo to mona bambula oyo betina kisasa bato bakufi président zo lobelo ko moko te afandika akangi maboko, mais bino ba combattant entre bozo mona makambo bozo lobela ngoni. Mais soya bisa bino po acha courant na Kinshasa za bloqué. Po pe ça ba congolais ma za bloqué. Po bon ça social ba congolais za bloqué na nini. So go éclaircir question na parce que lobi mboka ndenge dokini na wa kendeki na wa ye tozo mona o ya bloqué par rapport à quoi? Par rapport ba lobaki ke azo salaté pour pouvoir o ezalaki liboso ekendaki babi bango kamba bazo diriger Congo. Parce que tu sais, yebaki ke ya koti makamyo so bonga mais to moni plus que pasi yé lisusu ndenge ba congolais bazo déclarer. Ba komo déclarer que o ya zalaki azonga na place. Je ko déclarer azalaki azonga na place ezalo ko to bosani tumbo to bundaki. To lobaki azalaki na zaki mabe akende. Oyo pa yé. Loko la pas à répondre na attente ya peuple té. To ça nini? Akende pe ka continuité l'été continuer. Est-ce que Congo que s'arrêter soki lelo yazate? To Congo ko tambola te soki lelo yazate? Alors ba justifiaka be chèque ya monde tinga na dabona go justifier be chèque na par rapport à ba prédécesseur na ngate. Donc ngai na roya na sala oyo na yebiki na go sala pona bongisa. Avant de quoi comme place wana, ayebaki déjà passe ya peuple. Ayebaki souffrance ya peuple. Ayebaki attente ya peuple. Parce que bino mbotie wana ti. Biso bana. Bino ba combattant bobaki mwana mboka azo place bochaki wana. Parce que baki mwana mboka zana sasa mwana mboka to répondre na lisusu makasi koleka. Ya kutu oto bengaka étranger ba préférer ya zonga ye alongwa. Mais mandane pe asuka yango okende to zoka mutu so bon ça. Est-ce qu'on changer la constitution que nada pour changement de constitution mais nada pour et contre. Nada pour tout réviser article où il que non la République démocratique du Congo peut partiellement abandonner sa souveraineté pour l'unification de l'Afrique pour l'unification de l'Afrique. Wana nada pour modification ya constitution balongolelo wana. Nada pour modification de la constitution qui basons c'est la biso la loi Bakajika. Où il va les sols et les sous-sols appartiennent au l'État congolais. Nada pour wana. Mais nada contre modification ya mandat ya ba chef de l'État 2 ans et koki au kangi bisarano sa nini. OK. Umbuka. Donc voilà. Est-ce qu'à continuer ou à continuer? Non mais deuxième mandat na yango ya suka à continuer ndeni. Soko tali pe maloba ndeko na biso aloba ke Kabila ko modifier constitution te troisième mandat aux alaté so Kabila modifier au tambola likolo ya bibembe na biso. De la même manière kaka ndenge ya lobaka na Kabila. Kasi ndenge pe tozo yebisa modification à constitution moi Papi Volcan je suis pour et contre. Nada pour to modifier article zo lobaka la République démocratique du Congo peut abandonner sa souveraineté partiellement pour l'Union africaine. Nada pour modification en constitution dans le sens que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Mais nada contre modification ya mandat ya chef de l'État. Des mandats ekoki au sali ni okangi bisarano OK. Donc aluka kutu problème. Merci beaucoup Baron Kisolo Kele. Merci makam soka nde tolobaka dembo mbo mwasa mandi fazawana. La question za nga ba réponse za ya Papi Volcan grand combattant. Lelo tomoni makambo ya muziki na bino ba combattant, un grand combattant le kwa Chura Mboma. Apanzelo moko boye ebimika na mboka bu ebeti. Babiki aza songi. Apanzelo ni nazo comprendre maman. Ya Koffi Olomide na Félix Oise quoi. Apanzi donc bino sikoyo balobi ke ba combattant bino mombolinga musique ezonga mais bino moko beaucoup mo sa soki songi loko Chura Mboma sali.
bosiko na likambo mutaza songi za Félix za Tchoura mais batunyo so batelemeli ka babiki eza Tchoura Mboma mais ngana pona ngana mona ki Tchoura Mboma lobaki ne vérité mais pona yo tant que combat te même mutaza songi za Félix waze quoi bolo ba Tchoura na ndeni eza lo ngana moni mutu mwazo sala plan dembo kanisi ke ande na solola na fiwana tozalaka ba pire mais ngas ko na yo yebisa dembo ke dembo wembo moni muto bosola ne zala mwa maele Tchoura ko zala lobaki ona ndenge ya mabete na ndenge kaka ya kokebisa mosque d'amour moko wa bongo ve na nga ya matete ki je sali en passant nazo senga pe bandeko ba kende ko somba déjà ba billet parce que mosque d'amour wa beta na Adidas Arena donc voilà donc muto abimi songi eta ve na nga mosque d'amour parce que Tchoura Mboma a ebisi ke omoni muto bosala ki nzembo ya Obenit muto wana aza boye mais zala mwa maele Tchoura indagi na ete ke o bakabwana o bafingana non na ndenge ya okebisa mais siko est-ce que makambo Tchoura lobi akosi to makambo Tchoura lobi ezaki mabe non mutu ya tienne moto eza mutu ya kobimisa tango Tchoura ayebisaki on na réseau to na écran to na télé to na plateau mobwe talobaki na téléphone mais Tchoura ayebisaki on a kuzuti nimsiko tango bimi na réseau na bimisa na réseau. Donc place on a tout condamné Félix Oazé quoi. Muta songi za vena ngamo. Donc balasi mabalo ba bango susute ata ba bomani batongani donc. C'est ko de ta mamna bango tala kana ngo bisuti. Tango ba finga na tango batonga na est-ce que makamone tali bisonga na bi vena ngamo kwa bongo lobaki yena kofi ba oyoka na mukolo nzambe na satana ba lobana. Ba bongisa ba lobana. Mais siko tango ba yoka na ba kene ko sala au Benit. Nzambe na satana ba yoka na ki. Donc allez-y comprendre que artistes et musiciens congolais baza ba aventurier bango surtout dans l'ensemble balinganiti mais na moni ozobenga bango ke basomba billet pona le 14 décembre concert ya Adidas Arena bongo kosomba billet est-ce que le bic no ba finga waze quoi non ache libaya apesi date boloba na ba pesa date loko les artistes congolais moi je soutiens tous les artistes congolais sans exception na lobana to ko bosoma billet na lobika ke vient na mosque d'amour aza songi Tchoura Mboma yebisaki likam na robatama o yebisaki na nkuku il fallait yepetikala na nkuku yaka ndeti bato bagenda église tango ba yebisa bango non loboko epesi na gauche droite il faut yebate tango Tchoura yebisaki na lito ya gauche est-ce que Tchoura yebisaki na lito ya droite non ba yebiso na lito ya gauche garde tango yo obimisa mpo bato bayoka na lito ya droite yo ne mdo songi. Merci beaucoup Papi Volcan to comme na biso molo parce que na boyozo lobi yebika biso ba boulot donc lobi te menga na bandi vacances ngana na vacances ya 2 semaines mikolo pena naza na disposition ya bandi konyo surtout ya média lelo ouais benga yo lelo tomoni ministre na biso ya justice abimisi ba prisonnier nyonso libanda babina ba oyo ya bakuluna na oba boma batu na miyibi na ba innocent nyonso abimisa ngo libanda na ndenge ya mboka ezokende est-ce que tozokende bien to tozokende mabe au ministre asali déjà justice ya mboka na biso ezalaki kobela tozozela rigueur ya mutamba na justice mais tozozela ba décision ya populisme te pa ya mutamba kobimisa ba congolais on babimi na prison falaki atala ba o baza condamné parce que yana ba kuluna o ya bimisi bazongeli kokata susu bato ba machete muto ayibaki litungulu batie na prison azali ko mériter ko bima muto soit disant alingaki mwana colonel mwana major mwana nani lokolo dragaki mwana colonel bakangi bacho na makala azana droit ko bima muto akati mutu lichette voilà pourquoi encore nazo senga encore na ba député na biso ya Assemblée nationale ba meka ko faire voter loi ya ki kulu na soka sali mabe kwa la condamné à mort okati mutu lichette bakangi babomio famille na yo esusu se futi mbongo ya masasi yo babomeli kuluna parce que ko bimisa ba kuluna eza pe ko tia petit peuple o yaza ko débrouiller o yaza ko luka ko s'en sortir ozo tia bango en danger donc ba kuluna na o bakanga bakata bat machete botiki bango bazongeli suko kata machete yebsanga décision wana o ndeko na biso mutambazu ezalaki malamu eza mabe po nanga eza mabe parce que avant ko bimisa bato fotala cas par cas
osali étude ya mutu moko mais beaucoup misaka ba kuluna nyoso tu ndenge na te na ba obakata ba machette bazo continuer toujours kokata siko botiki bango na liberté bazo tambola mais botie pe ka peuple na danger donc toujours ko attendre rigueur ya Mutamba côté finance ya mboka tous les miyibi de la République faut bakanga faut l'état kanga bango IGF tango zo sala musala intela yibaki l'état a poursuivre mutwana bakangiye s'il faut que ça la saisie ya bien mutwana bateki yango mbongo zongi na caisse ya l'état voilà place option toujours c'est la Mutamba mais toujours c'est la Mutamba na ba décision populisme té ke obimisi bakuluna obi bon wana bimisi bakuluna lokwa bandeko ya diaspora bazo sepela ndenge na zo sala musala justice na meka ko redresser justice mboka tambola malamu ke okoma kozela biso ba décision moko irréfléchi non toujours zele côté wana toujours zele côté ba miyibi akanga ba miyibi ayebisaki biso bato ba yibi mbongo ya prison ya sikao balingaki batonga bato wana bakokanga bango bato wana bakozongisa mbongo wana kesa leta toujours zela ti lelo to ba miyibi wana ezalaki banani mbongo wana sezongi na kesa ya leta nanu pa kangi bango te kasi on a zo bat côté biso toujours zela Mutamba wana toujours zele côté ya ba décision populisme te. Merci beaucoup, Papu Volka. Mais c'est un gars à féliciter. Nous en avons besoin de rigueur, mais toujours zélé na makambo belé. Jusque là, tout le monde n'a nous ba miyibi bakanga mité. Toujours zélé ne pena miyibi bakanga ma mbongo elle était zonga na caisse ya l'état. Côté tout c'est là, ndeko na biso ngwana. Mboka na biso na bomengo. Mais ba terrasse zati. Tomoni banzela presque kufi na RDC na Congo mboka mobimba. En plus c'est sécurité ezati. Nini tozo yo kaka bato bazo iba ba millions de ngozolo ba justice kanga bango mais bazo kanga bango te mona mutayibi sardine batumbie ba tie na prison mais bato bazo iba ba 50 millions to mona ki to yebi biso nyonso to yebi to kanga ba kombo te mais yo yebi bazo zwango bazo kende nango bazo sa bango loko te mais mboka eza bien te ba bana école eza te ba classe ba condition ya bien eza te sko nini o ezo tinda ke président na biso akoka kobongisa mboka te côté peuple azo zélé ya ngwana avec les peuples d'abord. Est-ce que les peuples vont se retrouver? Bah bien ça là car mabouma bande konae. Wana ngana za na yebite mais ba congolais ba yebi kaka nengo le bien ndé pe ba congolais ba zoloba. Autant tous années les peuples d'abord. Tout le monde changement côté social, changement côté salaire ya ba congolais parce que ba indien ba yebele na kati mboka na ba sala mbongo na mboka na biso mais les congolais sont mal payés. Ba $30, ba $50. Les congolais sont mal payés donc l'État n'a pas besoin de kata SMIC. Congolais n'y sont pas au salaire pas indien. Bachata SMIC moins $700, $700. N'a pas de vendre à toi na SMIC. Et puis comment n'a pas au jour d'aujourd'hui, faut se focaliser mais tout ça là combat moko économique. Parce que l'économie n'est pas tout la ramboka. Ko finga songolo pakala, ko gangela songo pakala, ko sala boy et ko tombo la mboka te. Économie ya mboka n'est pas tout la ramboka. Na mboko to vani France ils ont fonctionné parce que ba futaka ba TVA, hein, taxe de TVA, taxe ajoutée, TVA, taxe de valeur ajoutée, ba futa on a mboko yo, ba futa bempo, ya ngone mteza ko faire fonctionner mboka. Mais pas na bishopé to senga pe na mama nani jidi premier ministre, hein, ben babi moi si mutu asimba makusa, moi si mutu lesaka libota. Kasi mama pe banda komi toujours zela batba banda goliat ata na makambo ya ba TV ya Congo ba mekana otala makambo etali makambo ya bempo na kata mbuka na ba miyibi nyonso to ba indien ba libanais ba tona ba osala mbongo na Congo faut futa ba taxe na bango ba futa bempo ba yeba pe ndenge nini ya ko rémunérer ba congolais bazo sala pa na bango côté pe toujours zela bango yango na mais bon jusqu'à présent toujours monaka ki parce que toujours mona même na douane au mona ba indien ba libanais ba yana ba conteneur na bango ba bimisi yango mbala moko mais yo moko mwana mboka kende zonga même sous india zo futa 100 €, yo zo futa 2000 €. Mais makamona mama soumi na fota la makam ya douane wana soki bokiti seli biso douane ba congolais belé ba ya ko investir na Congo ba congolais belé ba remema biloko belé na Congo o ko permettre pe ki ba créer ba société amitié o ko faire pe employer ba congolais ba sala donc ba megana otala mamadane na ba mboka lokwa ba bene ba mboka mike awa douane eza ngo moins cher ba mali douane eza moins cher yo so mi voiture na 15 000 au commune na Kinshasa go futé ngo sur douane 15 000 siko yebisa ngo o saini o teka ngo ko
et tant que tu as roté katata le bail bon na ke na voiture na ngai oyo na créer emploi ce qu'on dit ne sala ke douanier kitati wana photo tuna premier ministre ayaki wana prometaki biso makamobele tozozela akitila biso akitisa douane bato babanda kolela parce que bato ebele mwasi mbala liboso mwasi akoma premier ministre na Congo mwasi moto alesaka libota mais mama si akomi wana place wana tozozela bakongole baliati atambusa biso yo na ngai toyebika ndenge bazotambusa biso papa mais lelo Congo ti lelo toza na carte d'identité te ndenge sera Mobutu tozalaki na ba liputa Maya Pondu mais lelo tomona Congo ti lelo 18 ans oyo Kabila uti kosala eleki ka boye sans identité tomoni susu tango ya président susu waza sur place Fati tomoni ka ndenge moko Congo ezotambola na sans identité sans permis. Ah, voilà encore une très belle question. Les Camerounais font gouvernement Madame Soumi Nova Megana Rota le Lokwana. Tout ça là, proposition à Mahamia, ba carte d'identité na mais retour ezonga nango te. Mboka mo te go tambola bato tambola sans identité. Et ceux qui les l'autre ont identité na kati ya Congo, photo bana pena na recensement. Tu es qui est congolais qui n'est pas congolais, ou a identité. Ta neti ba vantire neti ba Laurent Sokoko bimela yibiswa na congolais boyena congolais au comme rebelle pour ba pesi abeda show marché sur hôtel mo bobi le roi ba pesi marché india hôtel invest a réfectionner ngana comme rebelle ya lobi ba tekelier yango bon soki gouvernement tekelier ya yego comme rebelle comme place ni et passeport ata na ngwe la passeport ni ya bangolais c'est angolais yimo lobi tata na tangolais mama na tamutu Équateur soki ba côté soki ya nini soki bani wana fo tuna avancer na somme soit na Belgique yim to ela biso kombo ya aventure ni sana boketu premier otangi komone il faut tourner très bien yim to ela biso ya Laurent comédien oyo kombo ya Sokoko lelo Sokoko angolais azana ba bateau ba pêche azata ko tuna bateau ta pêcher ndakala te mais to yoka kaka donc un aventurier comme ce monsieur là a eu non na comme rebelle pour ba pesi abeda show hôtel invest a réfectionner yango tout soit batekeli yango yo comme rebelle pour na yango rébellion bébé na kata Congo est-ce que ndinga rébellion ça là en Angola pas na ba en Angola est-ce que ndinga zala mingi na Koffi Olomide est-ce que ça ba kolo ba lelo ba kolo ba te ke Koffi mutu azo financer non ba biloko wana ya kokanga bato parce que bo monaki mutu na songolo pakala eza ba biloko moko ezo tenir debout te tala ndeti na osenga ndeko na biso bakanga na ni komone naki Jean-Jacques Wendo Omanyendo bakanga ya kaka nini po ba monaka na photo na Christian Malanga mais Jean-Jacques Wendo abandaki kovanda na Belgique Jean-Jacques Wendo tango azongi asali musala na ANR wana akotisi makambo informatique na kata ANR parce que na Congo balingaka bato basalaka misala bien te tango yé na expertise no otie savoir na yo po na mboka bako créer toujours ba dossier qui n'a pas eu des photos avec Christian Malanga nga on va na plateau na kanga photo na Christian Malanga aka osala conférence wana na hôtel bisu za côté ya place Clichy le chef de l'état lui-même ndeko na biso Félix Tshilombo Tshisekedi akanga ba photo pe na Christian Malanga baza ebele o bakanga ba photo na Christian Malanga comme étant congolais parce qu'à l'époque bandeko lukanini Kabila akende ba voix surtout ezalaki normal pour normal pour na robengana normal ou normal pour na robengana Kabila donc kokanga photo na Christian Malanga et le but que mutu na comme rebelle ningi bakangi ndeko na biso Jean-Jacques Wendo et Jean-Jacques Wendo c'est le grand frère à Serge Ouello que son âme repose en paix azalaki pe ndeko na biso combattant résistant mobundelia ya Congo abundaki pe bitumba pour Fati akoma place oyo akomi mais tango Serge Ouello ndeko na biso Serge Ouello asali crise dans Brazza et sengaki ba oya ye ba famille proche ba kende kozala pembeni na epo na kosunga ye mais Jean-Jacques Wendo est le grand frère de Serge Ouello mais ce que tant Jean-Jacques alongaki kotala jeune frère né oyo azalaki malade pour kaka kataki na Brazza et soi-disant Christian Malanga te service de renseignement généraux faut pesa biso piste Christian Malanga a côté la ki wapi to ki abandela ki côté ya ba Congo mais soka côté la ki na côté ya ba Congo celle mzela o Christian Malanga ko okimela tango kuna esimite
fallait que flip tu peux mettre la main direct pour que ne Brazza de logo là nani Jean-Jacques Wendo akendaka Brazzaville ben malanga lingaka kimena na Brazzaville logo là yazalaka na photo na malanga donc a commis rebelle azalaki en complicité na Christian Malanga mais faut arrêter bon kanga batu logo la paix Sokoko azalaki porte-parole ya Kofi azalaki kolobela pondu mamasi ya bandeko lamba abandeko tia commentaire ya mipanza bandako kende kolie pa mamasi alobaki azongi si concert na pota te azongi si concert ya aventure bandi ya mbongo na aventure mso na be malobaka ke yim tazongi sa concert ya azongi sa concert de papa bato bazongi sa concert ba congolais bayibi donc lokola ye aventure na Sokoko le loko mi rebelle donc lobi boya ko kanga Kofi bolobeno to kangi Kofi parce que to bandeko mona yena Laurent Sokoko babandeko swana lo wa Sokoko Kofi photo kanga mais non ngana osenga na mokonza mboka botika Jean-Jacques Wendo il n'a rien à voir na makambo surtout Christian Malanga salaki Jean-Jacques Wendo ovandane na Bruxelles kulutu ovandane na Bruxelles yo moko pe muto bengisaki aya kosala no musala mais pona kosala chef de l'état coup d'état mais ça facilité pona kosala coup d'état il faut nano leki na ye moko azala wana accepter que basali coup d'état mon vieux que je salue le vieux Jacques pour deuxième personne ezali Mbuta Tabo mais batona nyo surtout baza ya ye donc ya kati muta kondima basali coup d'état azate soki malanga yaki totalaka ata coup d'état ngo biso moko ba congolais to za Afrika même bato coup d'état yo sana bato baza makolongolo toi minduki ya bazaki pas même ta 30 personnes même pas ta 30 coup d'état ça là sans armes de chaud sans char sans marque portative bobimeli wapi bokoteli wapi oyena bato babio balokoti biso nzela na ba Kongo bakoti biso kaka na nini toye makolongulu na drapeau ya Zaïre otoye kosala coup d'état na 4 Kalachnikov coup d'état na basodo baza makolongulu mais affrontaki quand même akomaki wana affrontaki nani ayi déjà kuti palais de la nation zalaki vide moto zalaki affrontaki nani abeta na masasi na nani mais babe abomaki bagarde ko ya vita camera papa wana eza balobi yo mona yi bagarde ko en place bakufa to mona ki en kana bilili merci yo mona yi bagarde ko na mission bo mona ki bon ngwa la kisango te parce que mais ba la accepter pour ani parce que banquette ba la kisaka na France de vana to la na Israël awa tant ba palestinien ba koti ba bomi ba Israël to monit bakotaki babomi bato obi yaki ekweki press boy et pas na biso balakisaka te bayaka bakangi mbala moko bojukaka Jean-Jacques Wendo bokangie batie na boloko ono anga sala coup d'état na Christian Malanga pour akendaki Brazzaville na Brazzaville là vous oubliez que son petit frère Serge Ouelo qui fait partie ya etuba auto bunda poto benga na Kabila azaki malade na Brazza donc awa que notala ndeko na ete na Brazza donc okende kotala ndeko na Brazza yango ne salige akene ko en contact na Christian Malanga pour ça la coup d'état faut arrêter botika Jean-Jacques Wendo azala libre asalela Congo musala oyo mokonza mboka abengela ki me makambo bozo bamba bozo kolia makambo ba coup d'état wana ezo tenir debout lobi pe ba kokanga Kofi balobi abane ko tambola na aventure ya Sokoko lobi pe yo pe so komi président de la République nze tozana yo donc mbalamo pe ngape bakangi ngapo yo komi président de la République. Non, bah okanga poani, maman okanga bikanga kangana ne anto. Justice amour faut ça musala bien puis ba service de renseignements généraux, il faut baza la pena na belema. Na ebite soki na mboka na tuzana ba service soit contre espionnage. Et dans la balobi, intel ça la coup d'état mais service contre espionnage. Est-ce que ça la qui musala est confirmé et loko babambeli songolo pakala? Non. Donc lobi ngai pe soki na ki. Lobi soki ngai pe na ki Congo ba kokanga balobi, okanga ki photo na Christian Malanga. Voilà. Mais il mon président là sur place akanga ki photo na Christian Malanga. Mais c'est son frère. Bazagi na etumba moko poto benga na Kabila. Christian Malanga était son frère. Christian Malanga nana atamboli partout Londres, Anguinée, Afrique du Sud. Atamboli partout kangi ba photo na ba Congolais belé. Ba Congolais nyo sona ba kanga ba photo na Christian Malanga. Bo kanga bango po ba kanga photo. Nde na dabwe na kanga photo na vie na Fachi ba 2002. Tovandaki na Maréchal Mobutu, tu es bien maman poison de l'eau poison comme facile. Oyono délégation chef de l'État qui n'a na Chine kuna ba kine ba komi kuna ba chinois ba service de service ya mokonzi no
ndenge eza boye na délégation boyaki eza na bato bayaki batieli bato ba poison banini boye na boye na boye. Comment tokokoma ntina niveau kaka ya kotiela motu poison gratuitement okolongola motu vie ofele kaka boye mpona nini mpona poste na France a tomonaka ezaka débat des idées débat ya banini mais natikala jamais komona bafrançais no ouais po intel alinga azalaki contre nga nakotiele poison po intel azalaki boye nakotiele poison mais non fo babiloko wana fo justice ya mboka ezala mpe na rigueur mwa kote wana boyoki soupçon motu tel songolo pakala atielaki motu poison bojue nanu bobombi nanu mpo échanger mentalité ya bakongolais puis congolais oyokaka na fimbu congolais oyoka na maloba te mpo fimbu ya makasi ezonga na kati ya kongo wana quant à bakuluna nazosenga toujours ke batia peine de mort mpona bakuluna oyibi babomi yo okati mutu lichette babomi yo ozokisi babomi obomi babomi yo kuluna ekosila na kati bongo bato ya likolo bazoyiba bango mpe baboma bato ya mboka wana bazoyiba fo bakanga bango frère fo bakanga bango kote tozela mutamba yango wana tozele kote décision ya populisme te kotika bakuluna na bamiyibi oyo bazotia peuple en danger tozele kote wana tozele mpena kote ya malonga. Merci beaucoup na Papi Volcan babi le peuple d'abord tomona yango peuple alia atanga nde tozako tanga sera mobutu toke na ba pompe tosukula maboko tomela mai tolingi ezonga courant ezalaki 24 heures sur 24 heures mboka eza na pasi tomoni bambula uto beta en tout cas ba mes condoléances na famille nyonso o bakufelaki na Congo pona mbula wana ba courage. Merci beaucoup na Papi Volcan. Mais quand tambula nengo bilka mambula nga betaka moi c'était parce que naoki bato babandi kofinga Daniel Bumba azosala mosala te mbula boye na boye mais n'oubliez pas que Daniel Bumba a hérité ba bêtise wana nyonso tout départ bato ya PPRD bakimbuta bavanda wana pendant ta d'année bayiba babongisaki te oyo nani comment ça s'appelle oye na poto na kipe batiele poisson na senga nzambe a tia loboko ya gouverneur na biso akomaki Gentili Ngobila aza wazobela na poison nzambe a tia loboko likolo na ye nzambe akaniseli ata na na mbongo nyonso tu ya yibaki ya Congo nzambe akaniseli na mbongo ya Congo ya yibaki donc voilà mais Daniel Bumba a hérité elo moyo umela kala mais tozo pesa ye bénéfice de doute toi na tozo pesa ye chance amekana ko sala pe po alaksaki na yaki po na bongisa ville province ya Kinshasa bakaniveau nyonso tufu batimola yango balongola basalite wana place baravenza wana basalite wana bozokende kobwaka kuna topesa ye chance mais tobandana kobamama banga te parce que a hérité eloko wana départ bakimbuta départ bangobila bamiyibi de la République donc voilà c'est pas avec un coup de bâton comme ça magique Daniel Bumba a robeta mbala moko ville province ya Kinshasa ezongi propre donc a hérité héritage wana départ batu ya PPRD o bazalaki place wana. Merci beaucoup Papi Volcan, merci beaucoup vienanga Valate Congolo Dani Pova Nadongimbi MC Tsambu, merci na ba commentaire aux autres continuer et tinanga pibo munongo to comme na presque na suka moi deux personnes famille ba nyo surtout balinganga na pesi bino mbote na ba epe balinganga te na pesi bino ga mbote te bat balinga ko baza mingi ko babi yonde mtozong sel bango concert na photo ba o balinganga wana mbote na bino na ba ope balinganga te na pesi ba ope ga mbote mais yo mtozong si concert na photo olobi yango tant batu na ki Yesu met dino ba musicien ba gagner bino hein. Non, ba musicien ba gagner biso te ba musicien ba frère na biso et tumba na biso za contre bango te. Ah OK, mais kendaki trop bango. Et bango ba payeka poka, c'est après tant to vandi d'hôtel de biba l'Assemblée nationale bato ba joyi ba mbongo musicien congolais nek no yiba mbongo l'Assemblée nationale. Mais bino nyoso sko bo betaki bango, kendaki na bango likolo. Ah bongo ba yiba na bango. Bongo ba vie kengo ba kenda na bango likolo te na mboko. Mais ba vie nyoka longo bazo lia mbongo na wana ti. Kasi bongo nyoka longo yemo ba kenda na likolo te na mboko. Vieux pas yibi mbongo bataki bala mo na 25 ans sur mo na 30 ans. Merci beaucoup. Arena. Bonne chance nera na libala na. Bientôt pe arena ya Ferrego là. Ils beta na la défense arena ni no ko pesa e pona courage ni no ko lobela Ferrego là. Non ngana pesa ba félicitations à artiste congolais ñu surtout na da porte-parole ya Ferreté na da penolo na rolo banaete. Attends na bureau na ye, attends na organisation na ye, bonne chance, c'est tout.
Redi Amisi les 12. Redi Amisi kuta impoli, Redi Amisi impoli. Zelana ah olobi penabi. Omoni bato ko ba Redi Amisi. Omoni bato ko ba Redi Amisi. Baza bato yo, fallait que baza exemplaire, ba respecter, ba kulutu na bango pe mususu na kati ya musique. Mais Redi azara impoli te. Ata impoli, auti ko na boy ko tanga kombo, auti ko manquer vie na ngai respect. Na misu ya bato. Via monani. Vie desai. Redi fo yo yeba ke desai ata na baleki. Omoni mutu ava na plateau ngamo na leki ya desai. Ta yo zo lo bageno, okobeta desai bambata. Yo Redi beta desai bambata. Mais ce que jour ngano to kuta na ngale ke desai na obeto mbata. Ngam na obeta o. Obeta Redi. Na obeta. Le roi yeli ngaka beta desai. Desai c'est mon grand. Viens na ngai. Grand frère na nga desai. Parce que yo Redi zo manquer desai respect. Est-ce que yo bete ke desai pas dans na baleki na. Et puis, quand on a bien avancé, surtout, il y a Viva la musique, il y a une mémoirédité. Parce que c'est impoli. Concert, wana, sur le ligne, tu as le libaya. Ce qui peut au ligne, de voisins moyens, tu as quota, cessé, pour ton l'action qui est réduit aux élo côté dans Mboko. Il y a une musique qui a un libala, ce qui est libala, il y a un libala. Mais il y a un baso yokat. Libala, c'est les gars, lelo, ba deuxième bengani ba seconde chance ba mede ba nani eloko ritia boy ki nini so siminga ko batu ba komi goyoka ba mede ba zoka ba deuxième chance tozoka wata ba nini ya osimbi ko de boro simbi ko toyo tozoka nani bila file nini mutunyo soza na problème ya love siko biso to vandi to kenda koyoka ko o libala na musique ya kala ya kilelote Redi nga na leki ya desai. Omoni nga na yeko lobano penaki et puis on manquer ve desai respect liboso ya ba Sarah Solo bano amike ba elobi na musique. Nzembo yo ve desai ya beti la na koti recours. Est-ce que yo roye manzembo o leka banzembo ve desai ya betaki wana. Donc bêtise o ya wana buzo bano wana. Lo lingi to okitsa ve desai ngoko tena potopoto. Biso ba leki na mto okitano na potopoto to baluka na potopoto. Jo nga na okuta no Redi Amisi ngam na obeta o. Na obando pena di kofi wana ko na ko soti. Nga na leki ya desai. O ko manquer desai liboso ya ba Sarah so ba petua mike ba elobi awa o manquer ve desai. Et puis bon, koloba mingi ezaka mabe. Ngomba na ngombe kuta na mutu na bakuta na. Obeta Redi Amisi. Mais yeli nga beta grand frère na desai. Ola beta ve desai, faut beta skonga leki na edis. Boko benga na te na téléphone bosso. Na robenga na ne makamuni tango ya mankaki vie ba benga na kina tango ya manke ve liboso ba te belé. Ayeba ite desai za na baleki. Et puis desai za mkola Redi. Redi amasa desai te. Merci beaucoup na moni papi Volka Siliki. Redi amasa desai te. Dembo akanga machine parce que na moni peno. Donc manke desai ve desai pona coiffure o kata ketenga mana. Mais coiffure, il dit nos images pas kata. C'est dit dans un name sous. Oh yeah, Redi do kata. On est là, ba coiffure ya bato bazar respectueux te. Hein? Azar respectueux te. Akena ko lele pas monsengwa, mais monseigneur sambele la musique qui c'est comme makasi. Na ki impolitesse ya boyela ki yimda yana ba kisi na kata ya musique. Parce que yeba yeke kisi za makasi. Makasi ye moko pesa mutakisi baloba bomande ko na bilamba pesa ka iti. Nana yebi ngote. Aboma nani? Aboma soki ndeko ni semblerait ka boma ndeko na bilamba apesa soki ndeko na salaka bakisi yangona. Nana boma. Redi Amisi soki nini hein? Redi Amisi mtaboma ndeko. Mais baloba ka yango il semblerait ka boma ndeko na bilamba apesa ka. Yo yebi ngote. Ozo sa sembla. Na yoki onka pa na omer. Oyo ka pa nga. Ba congolais ba yoka ndeka ba congolais ba yoka ndenga pe na yoki. Merci beaucoup. Ndenga pe na lobby, ndenge ba yoka ndenge nga na lobby. Mais desai ana ba leki, okuta na ba leki ya desai na mboko. Merci beaucoup, Papi Volcan. Merci beaucoup, na Jomboma. Merci beaucoup, na Churamboma. Imbattable. Et puis, tu vas avoir un concert à Redi. Tu vas avoir un concert à Redi. Tu vas avoir un piaka. Jourwana. Piaka. Il y a libella. Enseigne surtout, il y a viva. Il était parce qu'ils sont impolis. Aussi, de Sombinga, Sombagi de Abab. Yo Sombagi. Et tu es en Mbila. Tu es en Mbila. Tu es en Mbila. Tu es en carte. Tu es en Sombagi en 45. Tu es en Redi. Tu es en Mbila. Bato ba beti ba billet na ba carte ba ya ba kula na kufunda yo concert wana ekobeta mpiaka. Merci beaucoup Papi Volcan to komi na biso na suka. Merci beaucoup na Yemo Koma Matondo. Merci beaucoup na Dembo Embo Flermont HD.
chancelière Lili Dani Pova na Bundesliga kasi c'est motema ya mère na biso Mélanie Ombali passe à Gilles Benzoula. Merci. Nazwa kiyo tokomi na biso na suka. Moi demo pour ba bote na yo na ba famille na bana. Non ba bote zaka na bandeko nyonso balinga la bonne musique bokini ya concert ya réédité avec Poli fois ça là piaka. Mais le bananga ya suka ngona concert wana na ko simisie na fond pour na sel sempiaka. Pour na l'accès que ko mankaka ba mikolo respect eza bien te. Yé fois à l'exemplaire ya ko respecter ba kulutu pour baleke ba joa na sima ba respecter pe bango. Tant ya do manquer ve des respect to relaxer pe que na mboko déjà pas dans la baleki na ye o baza na sima na ye o bazo soutenir ye concert wana o kosala mpiaka. Même na mbila même na ni to banda na do banda déjà ko koma kotindika ba memo bani même ba ngulu yo do lingo mema na Kishasa to kosenga bato yo jona bango ba sala bango test soko da musicien abeta guitare soko to la na kotika o te redi ngai na kotika o te pona likama ve design na kotika o te na ogeno likolo. Merci beaucoup Papi Volcan ayokio message ekei ande koné ba okata ba yebisaye. Merci beaucoup Papi Volcan parce que biso to bundela ki bango. Mais comment bino bato tozo bundela beaucoup misusu ko manquer ba kulu to respect et là to senga na kati communauté respect est-ce que ils ont ka bango na bango ba musicien te bango na bango ba musicien te ve déjà ya masa za masa redite bazana so qui peut so bina file a manquer redem mis respect redem mis olobani et to temela e bon te le melae mais ce que tant on redem do manquer ve déjà respect mais génération lelo pina baza ba manka ben politique question on a bi redem d'un poli de to te le melae concert nenga na senga bat boso mba biye bokenete boso mba biete bokenepe concert wana ti bato nyonso do ba frapper ba biye pona concert wana mbila kotala ba biye na bino to kotala ngo pena to okena bino tina suka. OK tokos babi to okena bino tina suka Guy Massamba asomba ngene déjà bien na ya bien. Merci beaucoup na yo moko Papi Volcan to continuer bato ba komela biso bo partager vraiment émission na biso bo komela biso na CE sala bien pele tan fu mo garçon de disque muto azwa micro na balabala na bi ke bo benga ngé belé to sala ka be émission na baba mais moi tango pe ko mo changer deuxième épisode na Papi Volcan to sanil banda. Merci à toi. Merci Pelita Fumo. Merci. Merci na Dembo moi c'est Mandefo donc la cellule clinique na kati ya Paris na bosanité dino image na bosanité TV na ngai César Ngadi na kile place ozali Kleboa kuluta baleki na PCP pambote na ve na ngai ya Blaise journaliste ya Maele le plus intello Blaise Mbouyi donc na Blaise Kapampi kulutu na ngai wana bina ve na ngai palin. OK na bosanité na PSP Salomon Escadé la sénateur ya ensemble na Assemblée nationale na ni na kati ya Sénat na PCP ba mbote place ezali donc voilà lisanga nde to kotombola Congo mais quand ba Michel Bempoli pour okuta biso na batela na bino. OK merci beaucoup pona lelo na suki na nga awa ciao ciao.